Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya. Bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Bon début de week-end, on a besoin de ce journal, la peuple en folie, on a une pause à Québec, soit poste télévisé en abino. On a collé un journal, on a bino la masse, on a présence pour nous signaler bino que pour nous soutenir riposte contre l'épidémie, il y a Ebola, na RDC, Grande-Bretagne, a mis aide, il y a 20 millions de livres sterling, Natina Wanande, ministre d'État britannique chargé du développement international et d'Afrique, la baronne Jenny Chapman a annoncé qu'il y a un masolo, on va bêter qui m'a collé à jeudi 28 mars, et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a cité l'Union africaine de poursuivre le journal de Bisson Assemblée nationale pour nous signaler bino que séance plénière Ezalaki Bongo organisée Nabokambamia, premier vice-président Isaac Jacques Claude Chilou Mbaye et Pai Wapi. Des projets de loi Ezalaki Bongo examinés une fois de plus héritier Matné. Nabokambamia honorable Isaac Jean-Claude Chilumbai, premier vice-président à l'Assemblée nationale. Deux séances plénières et Salemaki na Assemblée nationale. Balobelaki deux projets ya loi, audition paye à rapport annuel ya activité, ya conseil supérieur ya audiovisuel et de la communication, c'est ça que namokose. Boy Oyezali, deuxième institution d'appui à la démocratie. Balobelaki projet ya loi Oyezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 017/001. Il y a le 8 février 2017 au Ezali Kolobela, ba règle applicable dans sous-traitance et dans secteur privé. Projet à loi Oyo Ezali Bongo na contenu local na République démocratique du Congo. Ba texte législatif Oyo et outil na gouvernement pe Ezalaki défendu et pas ya ministre ya entrepreneuriat pe ya développement ya PME Justin Kalumba Mwanangongo. Oui ba présentant qui paie rapport annuel 2025 il y a conseil supérieur il y a audiovisuel et de la communication et pas ya président Christian Bosembelo Kando. Azalaki accompagné ba membre mususu ya bureau ya CESAG ministre ya entrepreneuriat puis développement à PME, a talissé volonté à gouvernement, il y a côté en place nouveau cadre juridique approprié aux Ezali destiné pour na kotombo la contenu local pour renforcer participation effective, il y a ba nationaux exploitation et opportunités économiques où Ezali kopé sama na ba secteur d'activité ya ndenge na ndenge. Objectif Ezali ko renforcer responsabilité il y a l'état pe promotion il y a ba initiative privée nationale na protection et expertise. Main d'œuvre, il y a la compétence nationale conformément à l'article 2P3 et la Constitution. Plénière à se prononcer qui en faveur, il y a recevabilité, il y a des projets, il y a loi où après audition, il y a intervention, il y a ndenge, il y a élus nationaux où il y a soutenir qui révalorisation, il y a main d'œuvre locale, puis participation à l'État, na émergence, il y a classe moyenne surtout et pas il y a jeune, nangambo mosus na souci à restaurer le rôle, il y a autorité, il y a régulation, il y a sous-traitance dans le secteur privé en tant qu'autorité chargée à contrôle, puis à créer comité, il y a règlement relatif na marché, puis na sous-traitance, il y a rationalisation, il y a régime, il y a répressif. Et l'on a trois catégories à sanctions mingi penza pénale, administrative et financière. Pour na oyetali rapport annuel, il y a CESAC, document ezalaki résumé et pas il y a l'état. Document ezalaki bongo, document résumé et là qui présenté état de lié à l'institution, à acte de régulation, puis il y a des défis, il y a des réseaux sociaux, il y a des informations, il y a gestion des ressources humaines et financières. Audition Oyo Liboso à plénière et Tambola qui sans débat. Dans Souka, il y a débat général na plénière, les nationaux, déclaré qui recevable. Deux projets, il y a loi sous examen, et Etindama qui n'a différentes commissions locales, la commission économico-financière. Projet à loi sur le contenu local dans la République démocratique du Congo et loi où ils allaient modifier pour compléter loi. Il y a le 8 février 2017
oyo ezali fixé ba règlement applicable na sous-traitance dans le secteur privé. Ensuite, commission socio-culturelle, aménagement du territoire, nouvelles technologies de l'information et de la communication pour un rapport annuel ya CESAC. Ba commission oyo bazana délai à 3 jours à dater à mercredi 27 mai pour examiner de manière approfondie ba différents textes na bango na souka séance plénière. Premier vice-président ya Assemblée nationale honorable Isaac Jean-Claude Chulumbai a rappelé qu'il na ba éli nationaux ba membres ya ba commission permanente ba respecter délai oyo et pesameli bango pour travailler avec efficacité pe ko produire na ndenge ya malamu conformément na calendrier ba travaux ya session en cours. Kaka l'Assemblée nationale, Monseigneur Kosimba, que président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Bozi Ayambamaki na Paris et pas il y a président de l'Assemblée nationale française Jaël Braun na cadre il y a visite officielle na Assemblée nationale il y a France une fois de plus Héritier Mapino. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, ayambamaki jeudi 28 mai 2026 na Paris, et pas ya homologue naïe française, Yael Braun, privé na cadre ya visite officielle ya Assemblée nationale française. Beaucoup tani oyo na hôtel de la Salle oyo ezali siège ya chambre basse ya parlement français. Ezalaki bongo na dynamique moko ya consolidation ya ba relation historique entre République démocratique du Congo et la République française, puis les sous entre les institutions parlementaires respectives. Boina séance de travail bilatéral oyo bango nyonso mibale basolola ki na ba dossier ebele ya intérêt commun, lokola renforcement ya coopération interparlementaire entre Kinshasa na Paris, puis développement ya ba relation bilatérale entre bamboka nyonso mibale. Situation sécuritaire pe humanitaire na est ya République démocratique du Congo et pa iwa ba M23 AFC bazali soutenir na Rwanda ezwaki pe esika moko ya malonga na ba discussion boye ba échange na bango balobela ki menace oyo ezali kuumela ya ba ADF ba conséquences humanitaires oyo ezali lié na insécurité na partie est ya RDC. Ba responsable nyonso mibale ba abordaki dossier ya candidature ya madame Juliana Lumumba pour na organisation internationale ya francophonie pe ba accord ya Washington elongo na ba perspective oyo ezali komona na en faveur ya retour ya kimia pe ya stabilité na région ya ba Grand Lac. Na occasion wana honorable Aimé Boji atalisi engagement ya République démocratique du Congo en faveur ya kimia pe dialogue entre ba peuple nyonso elongo na renforcement ya coopération internationale. Ba président nyonso ya Assemblée nationale boye ba saluaki qualité ba relation entre ba peuple congolais et longo na ba peuple français pe ba talisaki volonté commune ya ko renforcer davantage ba échange parlementaire na service ba intérêt ya ba nation nyonso mibale. Rencontre diplomatique oyo elekaki na présence ya ba élus nationaux ya 2 chambres parlementaires pe ba membres ya ba cabinet respectif na bango pe ya ambassadeur ya RDC na France. Honorablement au cadre ya parti politique ACP Akita Kibongo na quartier Badiadingo na commune ya Selemba na cadre ya opération pas une parcelle sans ACP. Voilà un reportage de Christian Kengebi. Pas une parcelle sans ACP, wana idéologie ezali kokoba se kokoba pona compte ya commune ya Selimbao et pa wapi au cadre ya ACP parti cher ya autorité morale Jean-Tinu Ngobilambaka honorable Maotwene oyo babengaka papa Selimbao azali kokoba se kokoba mobilisation pe organiser ba adhésion massive na kati ya ACP awa akitaki na quartier Badiading toujours na commune ya Selimbao kaka pona même idéologie ba adhésion massive pe bato ya ndenge na ndenge bazali kokota na alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse bilembo ezali komona na quartier Badading e yindaki lisusu na ndenge ya kosakana te bino moko botala na bilili moya bienvenue ezalaki prononcé et pa ya cordon Jadon Siala oyo a présentaki bato nyonso oyo bazala ba point focaux ndenge bazali kotambusa ACP nyonso elekaki vraiment
kitoko bongo tangu ye moko azwaki maloba au cadre ya ACP honorable Maotwene Papa Selembao dit le responsable atalisaki vision ya autorité morale Chantini Ngobila Mpaka ndenge nini asalaki pe na hôtel de ville et puis ndenge nini parti ACP ezali kotambola awa surtout na ville ya Kinshasa na commune ya Selembao ACP nde ACP bendele ezali kopepa tango nyonso bosimba pe boyeba ke na même occasion honorable Maotwene alatisaki pe ba adhérent nyonso ba symbole pe ba insigne ya parti pona kotalisa ke désormais ba komi ba membre ya Alliance de Congolais progressistes ACP na mokuse boyoka ba adhérent ya sika ndenge balobi eloke motivenga misala malamu tout d'abord nanu Chantini Ngobila salaki emonanaki na miso na biso pe lelo honorable pa ye et puis tout le monde a mis ça dans le conteneur et poussé à vraiment que n'a s'adhérer na ACP. Bandeko bazaki ban ACP te baya, ACP za bien, ACP vraiment tout le monde a qui manga mala moesa mais surtout na député na biso honorable Maotwene pour azana Selembao en tout cas zotika biso ba mama te, azotika ba papa te, azotika bana te et pas zo sélection makamba bien, yangana vraiment que pousser vraiment que na kota vraiment musindo on a s'adhérer vraiment le pour la ACP. Le choix est allé pratiquement à cause de l'idéologie et autozali Kolanda pour le développement et pour permettre à les Congolais pas comme la stature Yamalam. Alors idéologie et en fait idée ce plan d'action et c'est pas ça qui biso c'est pour ça que 8 ans yako adhérer na kati ACP. Mutu ozali komona bisani linaye ezali ko correspondre na basoué ya motema. Quand ozali kozwa basoué ozanango omoni makambo ya azali kosala et c'est pelisio c'est ça le chemin ozeli esengeli Kolanda, c'est la conviction interne. Yemo kopé honorable Maotwene Papa Selembao azanga kite kotalisa esengonaye par rapport ya bilembo ndenge ezali komonana. Bobo yebake batolo babela kibino baza bato ko succès na balabala te. Baza bato ko mema bino ti na destiné. Bango en tant que bato ko mema na destiné et seigneli te présenter bango officiellement na miso ya bato ke bala pindai to bala pandai ya kozala ba cadre ya ACP bala pandai ya ko soutenir honorable Nabino Maotwene bala pandai ya koloba ete fachi liboso maona sima bala pandai ya koloba ete Chantini liboso Maona sima. Na commune ya Selembao nani akoki koboya ACP ya autorité morale Chantini Ngobila Mpaka pambate honorable Maotwene akangi kwenti kwen boy commune ya Selembao et commis déjà clôturé nani akokota. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville Kinshasa Brège Ngali organisa qui marche moko ya kafukafu elongo na base na ye na commune ya Maluku pour la soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo héritier Mapinde Mipe Fabrice Ndoumba Zaki na conscient Folingala. Commune ya Maluku eyindaki na ndenge ya kosakana te mobange na carnaval oyo bozali komona ezali bongo Union Congolaise ikona mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba awa secrétaire exécutif provincial ville ya Kinshasa CEP Brège Ngali Firi Obama oyo azali le seul et l'unique leader ya commune ya Maluku a mobilisaki bato na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona drapeau ya ikona maboko fanfare ezali kobeta loyembo na monoko bana nyonso ya iko ya commune ya Maluku batelemaki balobi bango nyonso bazali ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple congolais apesaki ye pona komema mboka na biso République démocratique du Congo eyeba na kotambola na ndenge ya malamu pe na même occasion bazali ko soutenir ba institution nyonso mobange na carnaval oyo ndenge bozali komona ezalaki réussite totale commune ya Maluku eyindaki na ndenge ya kosakana te botela bino moko.
Engalim Firi Obama, Oyo Babengaka, le lion de la ville, le seul et l'unique leader ya commune ya Maluku, ye a mettre batonyoso d'accord, awa na commune ya Maluku, motomoko azalite, ezali kaka Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville, Oyo Yemoko aza leader ya commune ya Maluku, mobilisation ya boye, esengeli ozala kaka Bridge Engalim Firi Obama, pona kotombola, bendele ya iko, awa na commune ya Maluku. Pas une parcelle sans union congolaise, awa na commune ya Maluku, yango vraiment eteli samaki. Simba pe boye bake bana nyonso ya Union Congolaise awa na commune ya Maluku na bokambemi ya secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama balobi bango nyonso na sima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango nyonso awa na Maluku baponi na bango iko ba adhésion massive pe ezali kosalema na ndenge ya kosakana te pamba te bamoni pe mosala oyo autorité morale ya iko Daniel Mukoko Samba azali kosala na kati ya gouvernement ezali tango nyonso kopesa bango esengo yango bazali tango nyonso ya kotelema pe bazali mobiliser pona soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo les lions de la ville, Bridge Engalim Firi Obama, commune ya Maluku, ezala katango nyonso na maboko na yo, yango awa balobaka, mabele mame, ezali vraiment ya yo, Maluku, ya kosamba ezali te. Na religion bosengeli kosimba que pasteur Kabundu Alesa akita kibongo na Paris na mboka ya France ayamba kitoko epa ya ba fidèle oyo bayaki koyamba ye bolanda reportage Nadine Asona. La gouvernement Jésus-Christ. C'est la voiture que papa va prendre, réservée juste pour lui. Nous sommes venus l'accueillir. Vous avez vu le groupe, vous avez vu les chansons mobilisées. Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi déjà bavol na ya Kinshasa Bunia Bolanda. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo
tozongie Karibu kwetu. aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya. Bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Namasolo susu bosengeli kosimba ke akufaki na âge ya 80 ans. Papa Mathias Mboule, oncle et excellence Jean-Lucien Boussa akundamaki mokolo ya mercredi 27 Thomas na cimetière ya chemin du paradis. Bon reportage ya Christian Kingebe. Abotama le 5 octobre 1946 P Atika Kibiso depuis le 19 mai 2026 veut dire 80 ans ya bomoi oyon kolonzambe a pesaki papa Koko Mathias Mboule Moke pona ko rendre ba hommage ya suka nyonso ebandaki na salle Emmanuel kuna na commune ya Ngalima epai wapi tomonaki ba famille biologique professionnelle connaissance pe bongo na bongo koya ko kabola sango ya mawa oyo ekomelaki la grande famille Mbouli. Lokola penkondo papa Mathias azalaki mo Kristo misa esalemaki pona kotika nyonso na maboko ya Nzambe ndenge Bible elobi elongo na bato oyo bazana mawa tozala na bango na mawa pe tosepela na baye bazali kosepela totalela Nzambe biso banso. Lokola papa Mathias azalaki bokulaka bosimba pe boyebake ba groupe folklorique eyaki wana pona kolela na nzela ya mabina ndenge culture na biso ba congolais ezali kosenga. Bongo na sima mokolo ya mercredi 27 mai 2026 na ngonga ya 8h ezalaki déjà mise en place terminée na morgue ya clinique Ngalima na présence ya ba famille éprouvée totangi sénateur honoraire Imana Mboule Norbert, docteur Mboule, Jean-Lucien Boussa, excellence, sénateur Willy Boussa, pe bandeko ya province ya Sud Ubangi. Ba membre ya parti courant de démocrate rénovateur Ceder na Mokuse, ba Koko, pe babokilo ya Mouei. Nde Abbé Oscar Mabelo ya mission diocésaine ya Bujala ateyaki na kolobake liwa ezali nzela oyo ememaka batu epai ya nkolo Nzambe. Bongo na sima tour ya dépôt ya ba gerre de fleurs eyaki tour à tour la grande famille Mboule balekaki parti ya son excellence Jean-Lucien Boussa Ceder bakoko bandeko pe bayebani mingi penza bandeko ya communauté ya Sud Ubangi. Avant lever à corps pour la dernière demeure, il y a papa Mathias Mboule, Moko Yalibota Alobakibou. Nous sommes reconnaissants de votre accompagnement, de vos contributions. Soyez-en remerciés infiniment. Parce que parmi vous, la famille a bénéficié de soutien spirituel, moral, matériel et financier. Nous puissions garder le même élan d'amour. Et surtout celui-ci qui est resté avec nous, celui qui a sous meilleure tâche, je cite Jean-Lucien Boussa, qu'il prie au Seigneur de nous accorder une bonne santé, une longue vie, parce que c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ici pour célébrer cette séparation. Nasima ya bobenisi ya nzoto ya Mowei epai ya sango ndeko ya papa Mathias Mboule Moke elongwaki na clinique Ngalima po na cimetière chemin du paradis epai wapi molimo na ye ekopema na kimia po na libela. Bosimba que la grande famille Mboule eza na plus de 40 enfants pe une centaine ya ba petits-fils. Papa Mathias Mboule
Moke azalaki bongo petit frère ya Papa Boussa Mboulé Jean. Que la mort n'arrête pas l'amour. Cadre spécial paix à classe pour l'organisation. Il y a différentes cérémonies Nabino et Zali Semonko. Précieux hôtel et Zali Penaflat hôtel pour la séjour Nabino à Wana Kinshasa. Kinshasa, ah oui! Bonta le loko engenge si tsangu yango yo. Le précieux hôtel. Bon mais ça l'a désormais na combo. Le cadre OLD. Le précieux hôtel cadre paradisiaque. Netika ke sika banjelu bakitaka. Qui tout connaît lengi ba ki sa lumière pe beauté. Hein? Et moko kutu. Au konko confondre nango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gajaka. Pour bolanga lo yo wapi pardon. Zoa salle de fête. Pour na ba mariage de rêve. Religieux to coutumier. Ah ouais zo makambu ya libre maté kofelete. Avec le précieux hôtel. Histoire ndeti kalaka. Au salisi mariage awa. Batu bakaniso sali yango na Champs-Élysées. Njonka kaka na Kinshasa wa. Décoration salle et kuma na ndenge ya defate. Et salle makaselon bula bino. Yonso awa classe de classe. Baki sa noblesse. Climatisation na kati. Bondi melanga Canada kosa. Pour kendaka te. Mobange na groupe eza na poète. Oh, olingo salis anniversaire ya très bonne qualité. Tobe cérémonie moko. Bolinge tikala inoubliable. Conférence to réunion. Cadre idéal yango yo. Les précieux hôtels. Joie ma chauffandise. Ba couvert. Ba verre na ba assiette mo kwake. Jeu de lumière. Ba kisandoule. Konono na konono. Bokanisi esili awa siko bozozo ba chambre matela mosuni ya kese neti douceur ya mpose jacuzzi na pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na bino bana mikili bokoki kozo ba séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti sika ba bongiseli président Fachi Aleka restaurant mon quoique baki sa louvre pour la collection de meilleur moment entre amis car si on tout dit dans les pressions telles zawabie Yoka boulevard Lumumba arrêt Abattoir entre Petro Congo kaka ne bandeluana au commune panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3 Commis la Massina, Rosa Mobimbadi. Ah, le précieux hôtel, l'XP les kakaboete, conforme à Kassiboye. Bon l'embeseke, nyonso le kaka pour la conséquence à Congolais. Vous êtes le meilleur. On n'aime pas les pays comme ça. Malem beto ko poussa na bongo na suka journal na biso bolanda bongo à vie de recherche e wuti ko komela biso. Commissariat provincial ville ya Kinshasa, coordination ya police judiciaire, baza ko yebisa na moto nyonso akomona bana mibali oyo mibale na ba photo, neti oyo, kombo na Patrick Maunji, complice na yeyo, kombo na Tishig Yanzenza, bakanga bango sans hésiter, pe ba mema bango na état-major ya commissariat provincial ville ya Kinshasa, na groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant. Topi ba mema bango na la police oyo eza pembeni ndenge bozomona bango boye baza miyibi ya kosakana te bafakwa bayibaka batala nsima te même ata yo bokutani na ye na dossier ya mbongo yebaki bakobikisa yo te na yango la police eza kolukisa bango mpo na vol bauti kosala ya mbongo ebele soki omoni bango to moko na bango kanga ye mema ye na la police mpo moto nyonso oyo akozwa bango aza na lifuta monene ya $10,000 oyo ebongisami mpo na ye même bamapinga nyonso esika bazwami bosengami kolukisa bato oyo numéro ya contact soki bozwi bango yango yo 081 524 66 13 communiqué signé commissaire provincial de la police ville ya Kinshasa mwana mboka Israël Kantu Bakulu. Merci pour la confiance et fidélité au Bozaka nango bongo na journal Nabino journal peuple na peuple ya yole komina suka soki bosepena ki nango pesa merci Negor Tingo za ki bongo na sima ya caméra pe concours rédactionnel et salama ki bongo pa grâce pour Bape Nathalie Kaila journal ya peuple na peuple za supervisé par Naimoko héritier mapinde mi montage de salama ki pa ya Christian Kengebeni na mututani ko ezali ko ya au revoir. Réalité, CAA, Compagnie africaine d'aviation, Fumu,
pas de temps mort na masolo ya mapata. Rafale toujours botu nangani niye number 1 ya mapata CAA azongisi bavol na ye na Bunia. Déjà le 20 avril oyo Bosepela Kinshasa Bunia 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, pe samedi. Bavol oyo ekozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.